bandandeni parce que nasalo eloko eza esoni naki kotombe bolingo la papa na ngai mama tuna ngai natikala même mpe koloba na mama vérité eloko nayebi kaka nayebisa mama na ngai ezakaki baviola ngai elo nabengelo ya mama ezaki mama natraye yo mingi mama seminazala weze papa leki mama mwana oyo oloba baviolaka yo moto aviola papa na ngai papa boni boyi mwana ya yo oyo pokoli otela inane Matondo, chez moi, autant so bimba to kwa kanto sen makambo so ko binyo ke ba to kanne se et la seule mot problème te non ko ban te sala wa yebe lo ko ta katsanga apoti sala kinga na tunika question mwana na bango o bango mibale ba obota na kati ya ndako ya libala akobenga mama na dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place sur bolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être là, apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça fait un bon mot, Ezali, Moula, moi, avant d'être ça pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kotiambo na yo totongela bana nesika nzamba kozanga te kopamba la génération future parce que tika la nanunga mutute. C'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tia maboko to continuer œuvre to bandi et que les rapides nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presquegratuit.fr. Qui aime payer plus cher? Personne. Vous allez belé beaucoup l'andabiso un peu partout dans le monde. On a tombé une vraiment mon colo et l'amour. Pe pourquoi là mo bisika bofandi na etando ya bino eke pona kota la émission na bino Bravo Jésus émission ndeko ekokani na yo ekokani na ngai ekokani na biso nyonso tout. Abonnez-vous massivement, aimez, likez, partagez, en tout cas vous ne serez pas déçus. Donc bakaye tema soto kolekisa a na kati ya émission na biso ekosala pasi pamba ete batu bazoya na makambo ebele ko tuta mitema we ko ningisa vraiment makanisi pe mabanzo na biso ma esenge na biso tozonga kati na biso to mitala lolenge ni to kotambola na se na moi oyo lolenge ni to kosala mabe
nani oyo abomi ayibi azwaki eloko ya moto azwaki mwasi ya moto abimaki na songolo pakala oyo esepelisaki peut-être moningo aza penepene na yo te esengeli na yo olanda nzela ya Yesu Kristo Masia ya na basala nzambe oyo bazali tout autour de toi oluki bango confesser o se repentir parce que tokoloba te repentance c'est un changement olongo na état oyo ebengami ya pécheresse ozwi nature oyo ebengami ya bonzambe ekozala vraiment malamu mingi nzambe akozanga te kopambola biso baso oyo tokozala na nzela ya Yesu Kristo Masia. Merci beaucoup na équipe technique mobimba ya chez biso télévision, pourquoi pas à papa Elias Kanduku Sinanduku. Coup de chapeau à vous, Moussala Kitoko Bozo Saela Biso. Merci beaucoup na Mosolo le certifié. Merci beaucoup na Bandeko tout au Bozo Gobenga pour nos comme membre soutien. Bravo Jésus en tout cas. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Pourquoi pas na Bandeko Nyo surtout au Bazo soutenir orphelin, Bazo soutenir chez la Mwanda, Bazo soutenir les âmes qui pleurent, Bazo soutenir papa na biso ya ba vieillard. En tout cas nzambe nanga azong c'est la bino vraiment ya ebele papa Thomas lekana ki awa pona kobelela. En tout cas nous avons vraiment besoin. Merci na bandeko nyo surtout o bazo benga biso bazo promettre biso ba kotinde la biso ba caméra. En tout cas mon frère excusez-moi na yamba ki bapelle ebele osenga ki ngai marqué caméra. En tout cas soko ko rappeler nga lisusu parce que j'ai essayé ya koluka yo na li na omona en tout cas na koluka moyen o rappeler nga pour que na pesa yo marqué ya caméra o tozana ngo bosenga batu nyonso to balaki biso na mois prochain bazoya ozana Belgique ozana besoin tindela biso eloko ya na ndeko ya les 5 awa. En tout cas n'hésitez pas ya benga ozana besoin tinda caméra otinda ordinateur otinda biso ba matériel nyonso to salelaka obengi nga na passer bino numéro ndeko azoya les 5 awa et kozala malamu mingi nzambe akozanga te ko pambola bino. Là je profite déjà à dire dans quelques jours je crois événement moko bien ya kitoko to célébrer à chez biso télévision. Là je vois papa Thomas d'ici là je crois c'est le 1er mai c'est l'anniversaire de papa Thomas. On a déjà au benga parce qu'on doit célébrer cela. En tout cas nzamba za nabino namoni madame. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Babi on a kombo nani? Alpha, ngapi na kangi maboko ndeti okangi. Aux à l'aise? Nango za à l'aise, voilà. Ngapi na fou. Osala nini? Na kangaka suki pe na plantaka matière pe make-up. Ah, donc oza na coiffure na maquillage de musalo salaka. En tout cas, vraiment, ça c'est une bonne chose. Il faut toujours que ça a quelque chose. Obala? Si. Obali nante. Ok. Ozo compter obala quand? Oza déjà fiancé? Non, non, zuiti. Non, ozwaka. Non, zuiti. Ah, nalinga okota na mo ambiance seka bongo po to solola bien. Oza chrétienne? Oui. Tokoki opesa nzambe merci avant to banda. Napesi nzambe merci. Te, nalingi to sambela. To sambela? Ah. Ah, oui. Yo kangi miso ngape ya kangi miso topesi nzambe siko merci elongo ngana. Ok. Nzambe tata topesi yo merci. Tika tekembo pe lokumu ezonga bisika ozali totiki bandeko bakotala biso na kati na émission oyo ba papa ba maman bilenge nzambe yondo yebi baka ba problème ba difficulté ba situation nyonso tout ezolekana tika te loboko no yanguya ekita esala la paix na mboka Congo pe na est. Amen. Amen, hein? Amen. Voilà, merci beaucoup. Bandeko bozwa ngai te peut-être son angezo bima bien te nana problème à téléphone non sur la bluetooth. En tout cas téléphone est quoi na mai binoika bana tout et tout. Donc j'ai vraiment un problème de téléphone dans ma pambolanga d'ici là. Je pense que dans un téléphone. Oui, il y a Alpha. Nini mimio. Il aurait miminga maman. Vraiment. Et ça l'a passe. Ok. Nazokoka même si expliquer maman l'a été
nazoyeba te sono obanda ndeni parceke nasala eloko eza ya soni. osala eloko nini? nasala eloko eza ya soni. Ah, osala eloko eza ya soni. Oui. Ah, yo mo oyebi ke eza ya soni. Oui. Ok. yango naye awa mama eke bolubelanga solution mama. parce que ngai Alpha navanda na mama ya biso na ndako. Ok. naovanda tovandaka oh là là. Ya Alpha. ndeki kotombe bolingo na papa na ngai. Papa na yo. Oui. Otomba bolingo ya papa na yo. Ok. papa na ngai ki kolinga nga mama yebi te. nakovanda tovandaka nayokoma na zemi. zemi nakome nango na ndako bameke mwa mpe komena nsenge pa mama nasifike mobali. nabandi koyeba te so nabandi osifike ngo na faso nini ki mama so na oyebisa mama ndenge nini po parceke natrahir mama na ngai. mama tuna nga natikala me mpe koloba na mama vérité. eloko nayebi kaka nayebisa mama nanga ezakaki baviola ngai. Baviolaki yo? Oui. parceke nalingi libala mama nanga ebeba te. Ok. yango monene nasaleka bongo nabimisa oke baviole ngai me baviole na bango ngai te. nayeki obota mwana yete oloba boye mwana aza mwana biakoli. wadana mwana koli. on a comme ça déjà 5 ans. Ok. yango moneki na tala degra likambo donc kosupportango te. yango nayaki awa ndenge nalandaka bamatia na bino ndenge bozwela ngai solution ngala mama na ngai amplis esuki bongo te. Ya Alpha, s'il vous plaît, non ngozala nayebi ke ça passe, hein? Oui. Mais non linga ou se calmer mon ke ou expliquer biso vraiment calmement, d'accord? Oui. Hein? Ok. Yesuka ibongo te ni lisusu yaki après avoir kobota na papa na yo nini yaki? Oh là là. lo lisusu yaki koya papa leki ayaki. papa leki ntango ayaki tovandaka tovanda ape bien tinde te kolingana na papa leki. Olinga su na papa leki? Oui. Ah, il y a des choses. Mais papa leki ayebi te ke nga na bota. Ayebi te ke obota na papa? Oui. Ok. Tant tolingani na minute de na loba bena na zemi. Ya nani? Ya papa? Ya papa leki. Eh? Toke. Na zemi ya papa leki. Na meke ko expliquer papa. Pena papa to kabona te. Tozali. Na papa? Oui. Chilelo to bimaka na papa. Ndi papa bande ko mena singa makasi na longola zemi. Na boyaki. Neseke ba na longola zemi te. Na bota. Papa azobe na singa na niveau mona okoka même pas kolia ta na ndako. Noza mal présence na pas papa.
osentir ke nga ndira bomanga kaka ndinga nayebisaki claire ke nga nolongola na nga zemi te nolongola na nga ngo te siko toke 6 6 ndi tonga laisse papa nolongola na nga ngo te nokuka ti noyoka na pasi po paske eloko nasali nayebi te anda walingo tika na kolela o expliquer nga vraiment bien parce que mambo oyo obimisa ya mama minene oui na walingo za calme o expliquer nga calme na comprendre bien mpona na mituna ebele otuna okoka ngo te yo monelo esali ke na ya awa ok parce que opesanga solution nayeba te na bando explike mama ndenge nini po parce que nabotana na papa ayebi te mpe nakosa na mama ke baviola ngai me baviola nga te mpe esuki bongo te na papa ngoko tozalaka na ye mpe kaka tokabwani te ampesi na olinga so papa leki lisusu na zembi lisusu Yalfa tosunga yo et il y a des cas et des choses nous les femmes nous sommes compliquées hein il y a des choses des maman non c'est ça ma wapi pour oepsinga moi naza 5 ans oui maman non c'est les gars na wapi na ndako na bino kana ndako na biso kana ndako na bino oui pendant 5 ans yo trompara papa na bino mbela papa no bo trompara maman na bin maman na yo na rata ndako oui 5 ans oui maman comprenait l'autre oui bon siko na papa leki et ça ma wapi na papa leki pazane pa biso apa bino na olinga na loba tombo sanganaka te papa leki tobimaka na biso bokenda libanda siko na papa tombo sala na ndako ezala na moment nini po bato ba remarquer te ke bino mbali bosala ezala des fois tosala yango ke so mama aza te ok so mama bimi ake oteka ndenga na nsima nango totikali na papa totikali osala bolingo na papa oui so mama aza te oui donc yo nde oza véritable mbanda mère na bino so na comprendre bien na olingo olela te na olingo ozala mpenza yo alpha po déjà charge omema ya 2 personnes na ndako donc c'est que oza déjà consciente et puis oyebi mambo osalaka excuse nga ndenge na oloba nayebi ke eza mwa pasi ma tosala mabe conséquence ton conséquence eyaka to regretaka pourquoi tosalaki yango mais ntango deja okwea na papa okwesu na papa leki se ke yo moko banda osepela na vi yango baforsa yo entre papa leki na papa na forsa yo ezaki na koloba papa nde moto abandaki kofoxe nga mbe na papa leki tofoxe te mbe tolinga na ye nde oui yalingaki yo mpo ntimi na oui na papa sikoyo ata boboti ti 5 ans wana nyonso azoforsaka o kaka yo mpo kendaka na force wana toyoka de agu ya papa te nakendaka po parceke natalaki so leo mpe naexplike claire explike nga aza mpo papa nazo comprendre yo te aza papa abotinga te te maloba ok aza papa abotinga te aza nde papa mobokoli na nga nga papa na biso abotanga ti lelo nde naza boye nayebi ye te oyebi ye te oui nde nakoli boye mama nde bayekolingana na papa wana nde azwa biso azwanga charge ti lelo nakoli boye atangisinga betide na nga ti lelo nde naza boye eza grâce ya papa wana yango ndako miso mwasi ne oui donc kudi ya soso kudi ya maki ndenge biso bakinoa tolobaka ok après sikoyo natala
Mon asa pour s'en expliquer maman. Au moins va son avance au moins. Na moni vrai présence à maman pour s'en expliquer. Mon naka kité natikaka. Mon tongo kebe papa mola. Abanzo gangela ko benesinga yo mkololo bakayo. Rafi alpha au monde non sala au monde. Ndi omona batela moi libala maman na pona toza place okende te. Solelo abwa kibiso. Tokende wapi? Beaucoup lui déjà beaucoup au célébrer non? Et Alpha. Monter aux en à charge. Ou même fardeau mon quoi ma cambosa les a bien te. Oui. Si ko so babwa kibino libanda boke wapi. Ningo ye ko lo balelo a sko boke wapi. So papa wa yo ki vérité, sko maman mina o ki vérité. Monte ke so lo ba no ka ne bandeli wana avant que les pires ya bazeme ye ngeza mie. Même so maman nga luka solution au déplacer yo. Atikani na libala na e. On to créer lo mo boy et lonami yaya. Tikana lo bano boy lelo hein parce que ya mususu on t'a eu chance au lo bano boy té hein. Na bi que c'est erreur au sali mais il faut changer, d'accord? Oui. OK hein. Courage hein. Félicitations P. Nengo yo lo mamba bongo. Mais est-ce que y a déjà un jour où yo moko da propre plaisir na yo? Oui, si papa lelo non lingo longola. Est-ce qu'il y a un thé? Kaf papa force à coca kana 5 ans na tam comment te mo sepela. Si a des fois peu au moins peu na tellement peu le ko to mesana. Mo comme de mo sambali. Au moins ka te. Force ça on souté. Et comme non normal. Yo mo na sala ngoka. Otala pe papa mwana na yo. Pona mama pe na baboti te kanga ka ni na za. Alobano kasini na se ya obima wana to bosolola déjà bokoma de mo sambali po bosi boti mwana. Yi alobano ni promesse yani. Eloko ya promotanga ezake aibisanga ensombelanga premièrement lopango na mutuka natika lo yebisa ta mutu bo mukolo mo sekote. Oh là 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 là. Vas-y. C'est quoi dans la cas ya biso mibale. Ata lelo nga na kena lopango na ngamba na tika la ko yebisa mama mobalo wa violanga te. Siko viol na ute wapi? Expliquez ngana. Yom to qui idée à viol pour no yebisa mama to boyoka na mobali na. Te viol. Excusez ngana benge mobali ngana lingo benge papa te pour 5 ans na relation. Te mobali na yo bando yo kana ndeni. Tant on comme na zemi. Papa akende ko na ba docteur. Oh, papa akende ko na ba docteur et bimaki ba viola kingai. Papa ndem tabongisa plan wana. Nga nazala na ngana plan moko tati okosaki mama biso ba viola ngai. OK. Nyos tum tele ngai zale papa. Ndi tanto yebisaki mama ki ba viola ngai. Mama papa bande ko bana longola zemi. Zela no. Viola na boyoka na yo na mbali no. Papa ndem tabongisa kiango. OK. Papa ndem tutanga bongisa mamba viol wana. Ndeto mema kiango na ndake pa mama. Ngene na ngo wapi? Tokende pa docteur no hôpital. Tonto yepe na ndako pe. Ndi mamba zemi eko bima wana. Mama lo papa bande ko lo bakie na longola zemi. Mais maman bande ko boya. Tant que maman OK parce que nga mwana eba violinga. Mais papa luka bande ka ko insister ka na longola zemi. Mama boya ki vraiment ki nga na longola zemi alobeki na bota. OK. Ndene ki ko bota na bota mwana mobile. Zela no ya Alpha. Tango koma na zemi, nana remarqué liboso, mama to papa. Poti bozwa idée ya kende koloba keza viol. Non ngana ye baba ndisa ni ute wapi. Ngalinga ba détail Tango koma na zemi, mteko ibaki na koma na zemi zaki papa. Parce que maman abandai ko vanda trop na ndako te akenda ko teka. Papa pa bimaka. Suko to batika la peine de trop mingi na papa. Siko soki papa yeba kike yo okende ko longo oza azeli. Déjà bino mbale boko saka mama na bino.
Ce que fait qu'aboki un hôpital en boki longo la zemi. Si ko longo la ki on te po ani comme sou maramba viol ne wanda roboya. nga na bande koboya Ah. nga na boya ki na bande va kolinga te na longo na zemi no na longo na nga nguti siko ya kamba mo bima na longo na zemi nde tango avanzi azo elikanisi ke to ke coopérer na hôpital to le baki ba violer nga po to expliquer mama na ndako. Tant to yaki pe simba ki pe te pe mama pe to banjo sola na mama ti papa e posa les aleka nga longa ti de to sola na mama papa za ki wana na munoko ne zaleka ke nga na longo la zemi wana mais mama lo baki mwana nga ti ko la longo la zemi te obota mwana wana papa susi ne zaleka ke nga zemi wana na longo la ngo mais mama boya ki Siko so ozali ko ambetu obenga ke ka papa ti obenga ke na na kay t'es épargné, ça va, c'est bon. Je te comprends. Na comprendre. Na comprendre. Toke non na mamba papa leki. Siko yo na papa leki. Bolingo to kande bosala na papa. Ti ngana papa leki zande to sala na papa ti. OK. Ngana papa leki va to lingani. To lingani va moi na mobile. Oui, c'est qui était tout ça là qui a papa les qui se finit ça qui faut balangai. Naza la zemi ya papa les qui en plus. Mais papa, oh tanga bala les la ndako na ko supporter te. Yango moniki naza les una chamo non ça te yango lo na yi ah pour ça na ngeza ke lo na yi ah ça qui ba benga papa. Na maman, na papa, c'est comme ça, na lobaka la vérité, pour na sou na choix pour nous ça. On va perdre les balles. Bongo. Oui. Na otinga maro. Muto otinga mangeza papa. Papa liko tika ngate. Ndi naza ze papa posa les que zemo sou ndi naza be na longola ngo ngande nazo boya. Nazo boya posa les zemo ngana longola ngo jamais ngako tinga. Zéa non. Entre papa leki na papa nano lingami. Entre mibali no ya liboso, tika na nga ngamba papa na papa leki parce que mambo yo sali ya minene. Entre mobali no liboso na mibali. Nano lingaka mingi. So na linga nani? No linga papa leki. Oninga papa leki. Oui. Bongo papa ya liboso. Si, yaza mobala mama biso. Yaza mobala mama bino. Oui. Et arriva puis un jour au Kenda Yomoko sans qu'il y a forcé yo. Boba vérité aux chaînes chrétiennes. Na Kenda. Au Kenda hein? Oui. Yomoko. Oui. Boué kota déjà. Elengi. OK. Qu'est-ce qu'on a pour ça de la vérité? Yo to sur notre émission. Nana posa na lobolo mama boye so na lobby bato baloba te mama we t'a invité à l'aise mais boye ba mamu so esa mati we ça grave hein via bato ezo kufa ngana nina benga mama bino to tika na papa leki na papa oso na mama bino. Parce que na nyonso tout danger yo tie ça pa mama bi. Na si so inzamba sunga biso tie émission ndenge go kendelu. Na sepe la penza ti na suka émission papa tomate a ekota. Ala ki so Bible. Po ti ozolo ba ki olingi papa leki bala ki so quand même Bible ndenge nini ezalaka. Hein? Oui. Bon ouais. OK. Tozwa pause. Hein? Topé mamuke. Et puis on s'est retrouvé après. Merci pour la pub. Bien-aimé dans les Seigneurs, na pamboli bino na kombo na Yesu place na bolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins.
la construction est en cours. Yango na eko solliciter bato nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ya kosunga oyo balukaka place ya kopesa mbongo na bango tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire mpona bana na baza na place ya kolala te olie baza na bafamille olie baza na balabala olie baza na baeglise tozo tonga encadre moko mpona bango mpo bango baza lokola bana nyonso basepela. Bien aimé dans le Seigneur, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongela ba apôtre ba tinique. Mais un jour à Koufa qui c'était vraiment fini pour elle. Mais eloko izong sa kana bon ezali mal bolamo abandé ko ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kotiambongo na yo totongela bana nesika nzamba kozanga te kopambola la génération future na yo parce que tika la nanunga mutute. C'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma bobo to continuer être tout bandit et qu'il est rapide nzamba kozanga te kopambola. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Ma fille de voilà, vous consommez en haut et vous allez vraiment malade. Merci beaucoup à membre soutien. Bravo, je dis, vous avez besoin pour ma membre, au bengi biso, au bengi papa chic, papa comment, tu peux adhérer au. Il y a un groupe qui est vraiment malade. Les âmes qui pleurent et ça va, tous ont besoin d'aide, tous ont besoin de sourire, et tous ont malade. D'autre côté, tout le monde s'adapte aussi pour ce moment chez la Mwanda, et tous ont malade. Nous avons besoin beaucoup de monde le pango, Nathan Roquet, Thérèse et tout. Bosomba parmi mon et bien pas où il faut ça malade le temps là va pris beaucoup abordable que solder ma terrain ou bien ils sont assez les bambous en tout cas ma terrain est bien plat donc tu peux la vidéo de solo lit t'es pris à bien ou bien plus que 143 numéro de son qui est plus que 143 81 0 0 27 63 plus de 143 81 0 0 27 63. Nous avons besoin de terrain ou bien ginga, nous avons besoin de sur la faire ou bien biso. En tout cas, et que ça n'a vraiment malade, nous avons des langues, nous avons été au parc de là. Bana besoin de sous. Bana vraiment a besoin de sous. Ba vieillard bana besoin de sous. Et que ça malade, nous sommes que ça nous ça entendre d'une manière il y a finance. Et que ça malade, nous avons besoin de ce parc de là. D'ici là, jour pour jour, et tkalikaka 8 jours, ah, mon quoi bota, tkalika moko. Déjà davantage, déjà na peut ça déjà joyeza na papa Thomas Fabien Poy, joyeza. Merci beaucoup na maman nanga, maman Déborah. Moi si Nzambe, maman Théa, moi si Théa, maman Nzambe. Merci beaucoup, merci à maman et à na couple, maman Maggie en tout cas, n'abi qui besoin déjà Londres, Nzamba Pambola bino, Nzamba Pambola bande konyo soto bazolanda bi. Soto za na besoin ba soutien na bino, to na problème ba micro. To za vraiment na problème à micro, pour mon que to 5 spots na changer micro. C'est-à-dire on a vraiment besoin de votre soutien. S'il vous plaît, par l'amour de Dieu, qui ça va toucher maman mon corps, à toucher papa mon corps, à toucher l'engue mon corps, moi c'est ton mobile, famille mon corps, et sombe la biso ba caméra, et sombe la biso ba caméra, et sombe la biso ba caméra, et cause la vraiment malamu mingi, ba caméra toi on a besoin, ba micro toi on a besoin. Nous avons besoin en nous surtout mon pépé vraiment climatisé les acamons, quoi comme à 3 pour tous voir. On peut pas mal. Merci beaucoup. Ah. Mais tu as un cas. Hein? Ah non. Tu as vraiment un. Quand je te dis, il y a des choses, des fois, quand tu écoutes cela, là, il est qu'il a raté parce que dans ma confession, il y a un bébé, tu veux. Surtout, tu vas nous étaler ma confession à toi.
Et ça bien été pour ça dans Zambazara OEC. Il y a un moment au bomba. Mais gloire à Dieu, à travers cette émission quand même, il y a des choses exorbitantes. Tu bien, maman? Vous êtes prête? Oui. Il y a un coup d'anaïe. Oui. Vous voyez, c'est vérité. Oui. Il y a ma harmonie. Oui. Le cire. C'est quoi? À part Biba, nous avons belle moussou. Ti, nasa suna mobile musuite. Non, yo tourne à Canada. Oui. T'as ça, ta question belé, mais le baka maman, ouais, tu poses trop de questions. Oui. Mais il faut poser quand même des questions pour faire tout y baka même. Et lui, pour battre qu'à son décoyer, aïe, dans un raison. Beaucoup de la maman soit. Beaucoup de la maman parle. Mikambo, ça me dérange en fait. Je ne sens pas dans ma peau. Maman, on a des petits caca. Maman, maman. Il dérange. Et puis les hommes, vraiment, je ne vous comprends pas, vous les hommes. Excusez-moi. Vous êtes tellement méchants. Mais il y a des beaux hommes. Hein? Mais il y a d'autres hommes. Ah non. Maman Kota. Maman Akota, pardon. Pourquoi détruire moi si vous répondez à Nini? Bonjour madame. Bonjour maman. Soyez le bienvenu. Merci. Yakapa. Alpha. Maman. Mais maman, Bobenga, vous pensez que c'est un hôpital, non? Ah oui. Ah oui, les hôpitaux. Non, des fois, ma caméra, est vraiment Alpha. Les hôpitaux à Malamu. Pour les cabas médecins, là, tu as pas payé. Juste des amis, maman. Pardon, s'il te plaît. Donc, nous, déjà, on maman, passe. Problème en vos amis. Est-ce qu'on peut faire? C'est pas si mon thème à la paille. Tosengi ono bolimbisi. Parce que le linge na bengela kyoke mwana. Na nzela. Ina mimi na fitine. Excusez-moi. Mais il y a plus que ça. Na osengo za mutema monene. Ya aussi porter dans moyoka. Makamuna koka ah. Tu es une mère, non? Oui. Naboti trop jeune. Oui. Il y en a le but, tu es une mère. C'est-à-dire, cette cœur, les acteurs m'ont quoi s'y porter. Ce qui est. So les lanines. Na tiki même koteka. Pono yaka kambangu. En plus, celui qui n'a pas l'attention. Oui, donc bien. Na lobi boy maman ngai. Maman, beaucoup de maman moké. Biso tozali chaîne. Chaîne la biso chez biso TV. Et puis émission la biso ezali Bravo Géry. Les aliments ko émission o ceux qui nous toza na likambo ya secret. Oya komba mipona vina ye kotungisa ye ayaka pa na biso topesaka na mwa abwania oyo tata nzambe atia kati na biso nde tosungaka bato me kosunga ya liboso mpenza esengaka nde tobenga moto oyo baye kolobela likambo nde tiyo nde baye kolobela likambo nde yango mo tobenga toboyi toyebiso yango na telefone toyoka yango na bareseau sociaux me tolingi oyoka yango yo moko en live boy vis-à-vis face à face. Peut-être que je suis beaucoup réglé dans le temps, mais beaucoup réglé. Non, maman. Et ça, c'est qui est beaucoup réglé dans le temps. Papa n'a pas zali. Ok. Nga pena zali. Et l'autre, on a kozanga ki nga net fandi si biso fandi si papa n'a pas singa on a yoka kate. Nga kina yoka bien. Tiens mais ma bloc na kati ya plateau boy, ma caméra
monde entier ezomona biso. Ah oui, moi, on a type des hommes. Vous avez quoi qui s'engaille? S'il y a un problème, parce que le Kanga, l'amiable dans la famille. Hein? Bon, les opinions, moi, on a eu, hein. Puisque c'est une émission. On n'oblige pas. On parle. Tokendako. Tema Tokendako. Maman. Tokia koswali. Na devant caméra, vous êtes hollandais. Pas. Maman. Namona na ndako na kokospike te mama. Namoneka na célèbre mama limbisa ngai. Elo na bengeli wa momesaki. Limbisa na kamona yo mama. Otala nga pe eloko moko te. Nazo comprendre même pas maman nanga. Problème ezati na bimi na ndako bien. Problème te nini te. Siko devant ma caméra bo ozosenga pardon boy. Ezani. Mon problème. Ba toi otala biso. Maman na problème maman. Elo na bengeli wa momesaki. Maman na trahi yo mingi mama. Ndo bonya la sabe mama. Nana zemi. Zemina sa wese papa leki mama. Quoi? Alpha. Zambalo. Alpha. Fandanan. Mama. Papa leki. Leki ya papa ya botiye. C'est ça papa na yo. Papa, on oublie que papa leki. C'est ça papa na yo. Pourquoi c'est le kabongo? Il faut une belle bazar qui fait. Aïe. Pourquoi comme ça tu n'as ni fou? Pourquoi tu as appelé la famille papa na yo? Devant la caméra boy. Mon entier va sauter à la biseau. Il a son modèle au pensant en public. Pourquoi qu'on poignarde un modèle pour eux? Il est qu'il papa na yo. Tu vois que ngai na yo to comme bamba na bongo te hein? Nana lingi yaya? Yo leki. Bongo? Alpha. Donc baninga ba longola bazemi. Na préféré na bota yo. Na papa tinga na supporta ki yango. Bato bazo seka ngai. Pona obota yo. Tata na yo kutu, tato abota yo. Tata abota ye. Oyo azoloba te. Kayo lobi tata na ye. Yipsa mama binot. Nalobela yo. Hein? On a expliqué. Ils n'ont expliqué. En tout cas, sur le bac, maman loba. Rien à loba. Nous avons. Oh, le bando est pas mon bando ça. Loba. Est-ce que quand on papa les quitter maman? Moi non, mon maman. Mwana wana, oda na ndako. Oya mobala, est-ce qu'on est déjà à 5 ans? Ateli moko mama. Na supporter viol na ye. Ok. Abimi. Aye kwa na poko na kolela. Ba violer ngai. Ba kenana papa ne na hôpital. Ba ça c'est l'examen nyonso. Bimika ya viol plus na zemi.
Papa n'a pas maquillé, quitte. Disons que, à vrai dire, asa papa ou ya botiété. Ah. Na yaka na bala. Na alia inane. Ok. Ou ta colisia comme c'est le jeune fiboé. Et ça mo balo na zani na katanda. Ok. Alingi te ya bota tala niveau ya soni to bomba soni wana mwana bota te ngalobi te Papa lobi balongola kaka zemi na teli pasi ya bo mama en plus nazani pe kaka ye moko na vie na ngala tikala ko bota te bana to kabwana na papa na ye te obota nozalo no je na préfère na voyer na mwana na ye na komla bango ata mibale na mwako na koko na nga akomla kwa mwana na nga ya suka c'est quoi comme lisusu na zemi ya papa leki elongo ya viol komi ya papa leki azotianga wapi te mais esili non taza makambo fo ayebiso nalingi oyo keno mwana omona na mama bavilanga te mama papa na asa viti lelo mama oza mwana mabe alfa oza mwana mabe ntaka mama pe papa ngo ina pas Antoine mama mama papa ko inde nani papa papa oyebisenga ok mais Antoine oyo zoloba Antoine si papa oyo commissaire lelo comme jeune fille nga zaboy pourquoi okoma ti niveau ya kosela tatu na niveau oyo mpona nini niveau public okisa papa na osoni modèle oyo mama nakosa etenga mwana yo mama mama naoyebisa vérité eza motema na ngai mama nabombengo mingi mama obalinganga mama mama ona sa tuki obomanga alpha un jour ko tshela poison na kufi anzamba lona na sala mokili nini zela maman nalobi boya Ibo yo ozondima te to ozondima quand même ki koza ya solo oyaya yebisi biso alobi ti lo basala mwasi pa mobali ti lelo nde basala wana bazala mwasi pa mobali na mobali no Antoine ti lelo baomba yebala mwasi pa mobali Antoine oyanga oui mama oya zio mokie akomi so lelo jeune fille alpha devant plateau au sambousa papa na yo après 5 ans yaya maman alpha après 5 ans botrompanga yo na Antoine biso tosouvenir mama mokolo toyaka oyebi soki baviolanga mama papa te mutu abomisango mama amemanga na hôpital ayoka na baminganga wana atalaki so bayebi soki okushanga ne mama alingi esa bien te ndo moto bimengo kala likambo dosa viol mama mi réalité ke baviola bokotela ngai nayebi te soki papa leki oyo aye akota parce que na besoin na bango po toyeba makambo nini eleka na parce que nayebi te mama so azokroire te nayebi te akota pardon s'il vous plaît maman nalingi na tuna mwa mutuna siko pendant 5 ans comment se fait-il na 5 ans wana baotrope yo ozala wapi elle est déjà une grande fille aza déjà majeure natikaka ye na ndako asalaka nyonso moi je sors le matin natekaka naza ndo monene
makatongo azongaka pokwa mpona ka okeka koluka moko oyebi Kishasa ndenge soki oluki te pasi en plus azali kotanga sibitement kaka boye na kotanga na nga lisusu te naozwa charge na ye naozwa charge soi-disant mwana na ngai koko na ngai soi-disant mwana mbanda na nga je ne comprends pas nakobenga ngo ndenge nini mpe nakoloba ngo ndenge nini. Mais nga no kama pendant nga problème ngeza comment 5 ans tu n'arrives même pas à suspecter quelque chose dans ta maison. Okoyeba pété ndenge tozalaka en famille ndenge tozalaka pena misengo tozalaka epa na biso soki oye tozalaka na ambiance moko boye ocomprendre te. Akota pardon akota ah merci beaucoup beaucoup tilangai beaucoup tilangai pas de cap Alpha mama ofuta ngande yango oyo moni ofuta ngai mama na pasi onga na moni siko papa leki wana azaleki ya mobali na yo aza cousin mobali nanga. Ok. Cousin mobile nanga utaki intérieur. Problème est ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Madame Nine. S'il vous plaît, bonjour. Bonjour, madame. Alpha. Nine. Papa Fanda. Non, Fanda, madame. Oh. Problème. Alpha, t'es malin, Fanda. Oh. Mais à combien de fois on est là, non? Alpha, non, tout notre. T'es ma Fanda. Mais bon, t'as un roi qui s'est dit, non? Papa Fanda. Problème est ça. Madame Etani. S'il vous plaît. Mais non, on va pas me boyer. Si quoi boyer? Toi, déjà, la surprise, toi, déjà, mais ça va pas montrer. Mais, oh, vous avez les cambous, béni, non? Oh, mais ça va, mais là, tout le monde, ça va l'ôter. Oh, on a camarade, na yoti. Yango wanati. Non, le la montagne, yango wanati. Oh. Oh, préparer qui boya mo sambu sangai. Yango wanati. Préparer. On a porté les noms moisi. La famille de mo sambu sangai yango wanati. Oh, mais par là, le bani. Na so comprend mambo ba. Tabala bino yoti. Oh, boti sakayeyo. Ya botisi, leka botisi. Bongoti. Papa Fanda. Papa Fanda. Vraiment comme na hôtel maboko ka. Ça me non. Même si on a TV mais il y a des choses. Mais la TV ça maman mususu ba tolo la ngo boyete. Donc na mona na vidéo sur la caméra ngo ça la madame. Mais on est faire au sambu ça ba tite ata yo moko. Non, on peut ça au respect. Je peux respecter ngai. Sur la caméra yo sur la petite globo katango. Ah. Natango que la pardon. So yo ça la globo katango. Pardon. Qui pardonne à yo mais si mais toi linga na panda me permettre nga so babylon na de tiro na mona o kata. Est-ce que qui s'appelle aussi te plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nazo ko madame. Oui, je vous comprends. Mais Fanda. Parce que déjà niveau to comme vous voyez déjà pas que sur la plateau. On va ça ma famille. On sait que si vous voulez danger exact. Mais si déjà va on les là pour makambo on déjà essayer ba ina. Mutili ya ngolo ba kata ba caméra. Mais quand on a biso so que ça so makambo ezali mais so que ça il y a biso ya famille. Mais so ya a oneni. Est-ce que les membres de la famille? Membre de la famille taïna. Là ça on a catité papa. Alpha, nous tous les autres ça là. Est-ce que ça normal? Pourtant les gens assemblés nous nous talentés. Est-ce que ça normal? Ma famille on le goya na pour la ligne. Soit problème est ton solo là on est tout. Tu veux gagner quoi pour solo ni si. Tu vois, na dit maman va lui permettre na rater. Maman ça va pas ndaboué. Photo na caméra na mon aboué. Est-ce que ça normal? So non respecté pour moi ça grand frère dans Gaza. Toi tu es maintenant na bêta. Le modèle organe là. C'est ça normal. Pour entrer les actes secrets. Pour ça maman là. Ah mais t'es ndengeni. Parce que comment moi c'est mobile. Ah comment t'es ndengeni. Il faut mettre parce que mon numéro c'est quoi là? Pourquoi tu es niveau zéro? Si on a volé les sayo. Oh. Pas de fois. Moi na ya moto. Oh
oza ko mwana na yo mama zalaka na place na ngai ozo benga papa leki omoni problème eza nini eza na makambo mosusu bakenda nango na mbangu te eza mai te sopanaki nayebi ke nasali erreur nayebisaki bien nga mona oluka moyen nini nakosolola na grand frère mais sikoyo ya kokóma ntina niveau oluka moyoso na grand frère est ce que oyebi teke aza mwana ya mwasi ya grand frère na nayebi mais mpo nasolola na yaya na ngai toluka moyen nini tokosolola bomaka bongo esama na libota mais na gafe sikoyo na osala ndenge deja mwana na yo il faut mona deja na qualité mwana no komoni na qualité mwasi yango toloba te mai se sopanaki mais sikoyo sopanaki nasala erreur nayebi ke nasalaki erreur ntina okóma na niveau ya zeni mais nalingaki mpo na baventure te ok ata conscience ayebi nga nalingaki mpo na baventure te ide na ngai ezalaki ke lelo tolobi nga mpo nabala ye quoi vérité na oloba asala ye ozo témoigner mpe devant public ke olingaki obala ye nasa clair na kobonga nga mama leki ya mobali na nga abala mwana oyo ya ngai eza lokola ozobalani mwana kasi na yo lobaki so naboti nga nabotaki na yaya na grand frère nga naboti na ye mwana grand frère oyo kende kobala ye pourquoi pourquoi koza motema mabe ya modele oyo pourquoi bakokomisa oti na niveau oyo nyonso wana mpo na nini yango mona lobi na yo na grand frère na yo eloko boloni malamu na libota na nga na vi na ngai oyo eloko bofuta ngai fuso mabe te nga nayebisaki eke nazwa charge po nazwa charge no ya mwana tata monana te nandimai nazwa na banda na charge ya mwana liboso na ozwa po yango na feti na okóma na niveau obala mpona epermettre nazwa mwana oyo atikala pa yaya na ye nazwa na mwana oyo abota nga mona nandimi charge ya mwana wana en plus na oyo aza na libumu onakote parmi bana yaya yebisa evita papa wana te mwana wana liboso wana papa nazi ayebisa papa na sa okomi na oyo kizengi boye mpo anini yango ata yo moko ozolinga nde toganga mpo makambo osala eza bien te okoganga wana nga na osepela nango te mais siko biso tu toyebi ke baviola ye eza bongo mais so oyo oyebisanga te tata na matisa mongongo te déjà acte yo osali déjà ya kobota na mwana mama oyo eza déjà mabe ozolinga oganga yaya lobe ayebisa ye mais Alpha oyo eloko nini olokala fanda na yo yaya fanda lobaka normal ozolinga osala bato nini mpenza ata yo moko so oyebaka baviolaka yo te mais oloba yango te mpo ani banda kala so lelo awa deya naomona nde tolakana na publike boye olinga osambusa bato ke oloba lelo baviola yo te siko tata mwana yango aza oui azali za sambe na ngai nabombaki nakoki te elisali yo oloba verité olimbisanga mobali nanga pardon mobali na yo en plus aza mpe à l'aise limbisanga mobali na ngai mobali atobetela tolo mwana oyo te mwana wana na yo oyo osaka na libota na ngai mamu no oloba ko grand père wapi yo oloba Antoine Alpha papa pardon pardon madame akokondre kaka te tala
presque gratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au plus 43 681 84 11 84 09 plus 43 681 84 84 67 63. Presquegratuit.fr. Qui aime payer plus cher? Personne. Moi, na oyo ba violaka yo. Muta violaka tu ba ko ba de grand frère na ngai. Que madame pardon. Ah expliquer ngai kaka na yeba. Que na ko na malembe mais na yeba kaka. Que ça grand frère na ko yo ba. Allez. Ya to muta violaka yo. T'es pas na le. Non, so na madame. La vie de so ko comprendre maman ba yo ba. Maman ba so ko comprendre. Muta violaka grand frère na ngai. Oh, papa, pas ni boyer. S'il vous plaît, ah, mais c'est pardon. Non, on a poussé au Yéboté. So, on tient pour y avoir un lot, on va dire qu'on a cassé. Mais on va le faire au Yéboté. Au Yéboté, on va je t'aime devant les sangai. Oh, yo! Pundawa. On va poser Pundawa pour mon power. C'est normal. Comment il y a un peu de papa na Alfonso Ndoki, hein? na lobby, hein? Par contre, ça va pas rouler là. Est-ce que tu as un nom à dire? Pourquoi tu t'as mouqué? Mais ton Ndoki? Pourquoi tu t'as mouqué? Ça me dit d'engager. Oui, déjà vérité, ça. Abotana ya non. Yo po Yesu sotie sous zé. Pas quitter, n'a pas surpris. Pour la yéma que ni ma bêtise à mon grand frère, n'a pas su ma yéwana. Surpris, n'a pas le côté, non, pas vérité. N'a tout la kana nenga ma bête. Ça me d'engager. Pour la monnaie aux autres, c'est mingo yo beta papa. Na bina nenga ma bête. Comment na moi sous souté kai. Mon idée, ça me l'a suivi, ça me vous, tu m'as connu, mon Dieu. Et là, que Mimi est out pour Antoine. Papa Antoine, et puis si alors la zemi na yo. Il y a un moment pour quitter, il est out pour aboyer pour la zemi. Si vous avez un parce que Antoine n'a pas de yo suis Antoine a suivi. Yo suis papa Antoine a suivi. Bon, ça maman Vanja. Bochewa. Ah. Fa. Bon, ça n'a qu'un niveau boyer. Pourquoi il va continuer à être frère? Mais pourquoi il va accepter l'ami? Mais si là tu me bloques en même temps là. Il va continuer à être frère l'ami. Mais moi je dirais que ça va être le cas plus papa toi tu as combien pour ça mais pour asa pour le bidon de bisika pour to koyaki royate pour kota c'est papa Antoine mais c'est ça normal maman na mambo no surtout ezo salama oh koloba no ebi déjà Alpha Rosé mi peut déjà y yo mo mo déjà mis sur donc ma revenir surtout dengue ça madame moi mon soir donc oui ne peut détruire vinanga vraiment c'est ça qui Antoine a porté un petit plus la vie nanga
ya bolingo nalinga na motema moko ayebi nakoma na niveau ke nabala ye kinchudi na yo omanda kinchudi na yo na bolingo ya solo mwana grand frère na la mokoli okende kolinga na bolingo ya solo okakwa mwana na yo eloko osali soki grand frère nasali yango okamkomo ndenge nini opansi wango ndenge nini nakiki nasalaki oye petit frère na ngai aye akomi tina liva opesa mwana noseni okokango ndenge nini okomprendre ngai mwasi yeyo na yo na yaya kado na bino yo natikeli bino osala nini bango mwasi mpona soya il faut comprendre s'il vous plaît okende te mama okende te oyo futi ngai okende te oyo futi ngai opige makambo wana akota po osaka même sting na makambo mwana ayo koyebisa soki papa akomi akota mon frère est-ce que kofa Alpha, quelle est cette capacité? Quelle est la génération dans la bonjour. Bonjour. C'est bon. Je vous en prie. Au mon niveau, on reprend la note avec une moto. C'est quoi? Non, il faut éviter. C'est quoi? Deux, au moins les logos, permet un au moins les logos, c'est la moto. On a madame, il y a des choses qu'on comprend les gars. Quand même, il y a un mais je comprends pas, qu'est-ce qui va? Antoine, pourquoi? Regarde. Pourquoi? Quel mono yangai? Bonne année.
ADN moi na bimi ayo ko sala malamu te so ko sala ka muka Merci. S'il vous plaît. Non. Allez, la Sony. Non. Non. J'ai des enfants. Non. Avocat, il y a quoi? Il y a quoi? Antoine, okozonga awa. Okozonga awa. Est-ce que vous comprenez? Non, ok. Pardon, Papa, merci. On va voir ça. C'est vraiment. Vous tolérez ça. Vous tolérez ça. Tu vois une sœur à toi. Enfin, non. Papa, s'il vous plaît. C'est pas important. C'est pas important. Je ne sais pas vous foncer dans s'il vous plaît. Maman, est-ce que vous le baillez c'est solo? Papa, maman, non, la vérité. Solo, le minga a essayé. Non, n'est-ce pas? Maman, quand on l'a dit, on doit continuer à bonheur. Monsieur, non, écoute-moi. Oh, monsieur. Ah, c'est. C'est pas responsable à côté. C'est pas important, monsieur. S'il vous plaît, Enfant de monsieur. Monsieur, j'ai mes avocats. S'il y a un problème, Nathan a posé la raison à Waté. Mais. Sala, juste, ya bolingo, pour na orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, le ZAM Cupler, Avenir, Yaba Orphelin. Matondo, chez moi, on t'a pas
ya oyo mukasa komona ndoki tala bazali libota nyoka yo pas de entendre komona ngai si tu es un mot dis-moi je suis debout ici après la fin de non c'est pas important non ce n'est pas important est-ce que papa nasa responsable nasa responsable est-ce que vous êtes tout seul? Parce que quand vous êtes makambo na ndima non est-ce que vous êtes tout seul? Enfant ndeni tadali que le roi ya soni problème est-ce que vous êtes tout seul? OK, s'il vous plaît. So bimba to ba kanto sen makambo. So ko binu ke ba to kanne se. Ya soni mo. Problème non ko ban. Ndeni te sala wa yebe le roi ta katsanga. Amondi sala me regarde non c'est pas c'est fait merci pour votre merci non salifon ngai merci matondo merci to sali non c'est très compliqué ya fanda non c'est très compliqué eza choix na ye soki alingi akende to ça montre déjà que y a esprit papa y a omoni sikoyo bisiko te mama na yo omoni bisiko te mama na yo mama nasali kolo bati oh Jésus mama otika ngabote mama sina solisa mama Mama, mama. Pas surprise ngai. Quand même Anjili anyokwami. Je pense que voilà, c'est pour ça on a posé la question. Maman, Yaya Telema, maman s'il te plaît. Yaya, mobile ya kosala nyonso makambo nyonso tout mobile ko kosala. Mais moi na yo kokoko essayer de kola. Ngape na bondeli yo. Zonga pas. Zonga s'il vous plaît. Je pense que mon makambo nyonso to eleki awa. Vérité to za na prosa. Maman kota ko silike biso koye ki akwana. Oye ba famille ni bozali classe ni bozako to nini makambo nini o ezole. So what on a fait pour que ça teste ADN pour trouver so papa mo contexte ka makambo yo. So ki ndenge nini mais je pense pas qu'il y a koya pour monter l'histoire prévenir ça même nazé. Papa Thomas, tu peux entrer. Tu peux entrer tout à si ça va mais cocha quand même. Bonjour. Bonjour, prenez place. Moi, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette émission avec Batterie, tout ça. L'histoire, c'est très compliqué. Papa, tout le monde est derrière la caméra. Je pense que qu'il soit à Bandeko, ça. Merci beaucoup, Maman Wechi, pour la maloba. Je crois, l'histoire, moi personnellement, est choquée. C'est choquant. Est choqué mingi. Pourquoi je me pose des questions à Koyeba, n'est-ce papa Nabiso, papa Matondo. Chogi ko silika, azo silika sur base ya nini? Silika moi si na ba botisa Non. Nakolo boy. Mwana mwasi oyo aza mwasi ya mama. Aza mwana ya mama. D'où mobali ya mama a commis déjà officiellement papa na ye. D'où a commis balamoko papa na ye. Ye lokola aza papa aza leki ya mobali ya mama officiellement pe a commis pe papa leki na ye. Donc ko bana mwana neta. Zemiti ekoti eza nango système ya biloko ya muyibi nde balobaka eloko ya muyibi ndenge balia kango trop na
na lokoso na sukali yango ekendaki bongo. Mais normalement na logique des choses papa akoki kobala mwana oyo te. OK. Supposons siko neti yeso abali mwana oyo bana na yeba obenga mama na c'est que maman lui chance à rebota la papa. Ozomona. Donc c'est il faut tout landela ngo très très bien. Calmement. Calmement. Mais on a na kolobeza nini? Premièrement, papa a fautif parce que abimina mwana na ye. Okay. Deuxièmement, papa l'équipe a fautif parce que abimi pena mwana kasi na ye. Parce que déjà tant papa bali maman officiellement mwana comme déjà mwana na bango. Donc azalo ko mwana na bango adoptif. Si go pe aza adoptif parce que papa aza mobali ya mama. C'est que bakobala mwana te. Voilà. Donc papa tati asidiki boye na ko comprendre que eza bolingo ezaki na kati mais eza bolingo oyo tokotolore te evanda. Parce que ngana tunika question mwana na bango o bango mibale ba obota na kati ya ndako libala bakobenga mama na. Bon, namuku c'est papa Thomas avec ce qui traumatisme et tout ça monter et tout ça au kolobani. Na koloba boye. Maman courage. Nalobi courage pour na nini. Parce que c'est simple et clair et zo mona na miso. Et mobali na yo ayebi makambo mwana nozo. OK. Alors, ce n'est pas question ya ke lokola mwana sali mbeba boye bobwa ke libata. Eza mabe seko e salimi boso mwana yamba eka lokola mwana. Mais papa soit ce kuna bazonga te, ya zonga te, les bazonga. Soko landi papa maloba bien oyoka bien ke alobi bobengi nga pobo humilier nga. Ama wechi neti nga boyo. Na yebi likambo bozoloba et naza na katite. Est-ce que nakobenga o humiliation? Te c'est pour la koto toyoka ina so premier ça que ne ba on bazonga na ndako te ne ki bazonga na ndako te. Te mama bazonga na mwana na ndako. Bon leki. Tension na. Te leki ngana o conseiller pona lelo azonga na ndako. Ala na ndako. Azonga na ndako te parce que oyo eleki awo eza muke. Par rapport oyo eko landa kuna. OK. Mais mama akoki ne kozonga ndako na mwana. Asenga ka mbali ne bolimbi si ba kitaka attention. Malgré papa za fautif des fois pe esenga foko ndima moi. So libale kozonga na ka bongo mwana na zemia oyo mwana mususu sa kuna mama bano face à ces choses papa Thomas. C'est pas facile hein. C'est pas facile. Donc eza mokosi akosi donc eza tellement c'est trop ça, c'est trop. Je pense que on a beaucoup à dire. Je pense que papa Thomas ozo maman après émission. Sengeli kokitiena no tension ekitana no. Papa tokoluka stratégie tokosala pour te faire voir yepe makambo. Et puis beaucoup de conseils aussi à notre fille. C'est ça, c'est ça. Surtout ça. Parce que au départ na chiteka par là, au départ c'est notre fille pende mutupe. Ah oui. Aza cause ya makambo nyonso. Parce que comment se fait-il mutu oyo abokoli yo aza papa au mona ke déjà papa na yo. Comment se fait-il akoki ko kosa yo que toza la mwasi na mba tandis que au mona ka mama no aza wana ondimi. C'est que na ye moko pe asepelaki na makambo. Bon, je pense que on arrive à la fin. Papa aussi. Oui, merci ici. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin de cette émission pour comprendre Bisso avec tout ce qui se passe ici. Makambo et les canets en tout cas. Toko si il s'en roté. Toko ka pour retenir va l'écouter. Papa Matondo. Je vous dis seulement courage. Et puis je mérite qu'à couper sur un petit conseil. Aux UKZ, nous en charge. Timasuka, je pense que papa tout le monde sur notre émission. Kobala na boisa qui to côté, les a même pas biblique. Les a bibliquement par là existe raté. Au-delà de sentiment de bagenza mazaraka existe. Et puis voilà, c'est un peu ça. C'est comme vraiment dans cette émission. Les amants boisa très compliqué, très compliqué à gérer. Donc de notre côté, tout ce qui n'en a pour mes causes bango
qualité à bon ndam toka qu'est-ce qui ça va donner tozonga en fait son station d'ité maman courage hein Yaya Oui. Courage hein pour nous imiter hein d'accord Oui. Voilà merci beaucoup ce qui Christ a invité ngala bino tokutani mbarasuka. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place na sukolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter bato nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ya kosunga oyo balukaka place ya kopesa mbongo na bango tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat Sheila Mwanda tozo construire pour na bana na baza na place ya kolala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que c'est un bon mot, Ezali, Malboulamu, avant d'être apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambo unayo, totongi la banane sika, nsamba kozanga te kopambo, opambo la génération future nayo, parce qu'à tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma bobo, tout continue œuvre tout bandit, et que les rapides, nsamba kozanga te kopambo là, je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presquegratuit.fr, qui aime payer plus cher? Personne. Shalom, shalom peuple de Dieu, bamoure ya bravo Jésus, nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolanda nga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela nde naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu oyo nyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant. Parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est sengaka ba moyen. À travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama o ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméras ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup.